na mabele oyo nazotuna question boyebisanga prophétesse nini prophète nini na mabele oyo azoloba minoko nyonso ya mokili mobimba ti langue oyo za na likolo azoloba anate mama wana azali oyo abandaki mokili Eve oyo nzambe asalaki Adam na Eve mokolo mwalelo ete bana nangai pona nini bozali koyoka maloba na nzambe ya monoko ya wamaswamika Emmanuel David soki mokete pona nini bozali koyoka repentance biso nyonso na yebisa bino tolingi to retarder libération ya Congo te eza ba repentance mosusu bato bazosala yango bien te bazosala yango na hypocrisie tokoyoka na kati lolenge nini mama azoloba pa azoko expliquer makambo nyonso tu ebongo nsima tozonga mpo to clôturer na mokolo lelo mais eza mama te moto azoloba ezali nzambe moto azoloba na ye yango na nzambe azobenga ye la bouche autorisée malingi mokolo mwalelo ete bana nangai pona nini bozali koyoka maloba na nzambe ya monoko ya wamaswamika Emmanuel David soki mokete pona nini bozali koyoka maloba na nzambe wana o nazali koteya tango nyonso soki mokete pona ete ngai nazali yawe nzambe tata na ye na mokili oyo ya seng kasi bino wana bozali koyoka te bino wana bozali kondima te bozali kotelengana tango nyonso koluka basali na nzambe oyo bazali na liloba ya solo kati na minoko na bango soki mokete yangwana wa maswamika Emmanuel David aye kati na no mokolo mwalelo azali koloba kati na bino ete bana nangai botika mabe bosala malamu bayoki yango te alors soki bosi ba message oyo botindika yango ekende mokili mema atana mindele bakoyoka lingala wana botraduire bango na lingala bokota na bavideo eza na bavideo pe mama na lobi na kishinois alobi na kiswahili alobi na minoko nyonso mokili mobimba à partir de maintenant bakobengaka biso lisusu Zaïrois congolais te boyokanga malamu bakobengaka biso lisusu Zaïrois congolais te papa eli kozala te wewe na kozanga te poto yako yo si oza bebe na biso te bebe est-ce que papa tikaka bebe dans la démission est belé dans l'andara tout ça donc félicitations. 5 ans déjà Eza est belé les Nazaréens parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois il y a Pamba Eza li pendant mois mbaté. Moi ce que je vous demanderais enfin ce que je souhaiterais Eza que bokende lisusu. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Si papa il y a le but en vérité, Azana Moutouté. Vraiment en vérité ana mutote tongi tolanda audio moko oyo ekomelaki biso ndeko moko mpe abengaki le Nazaréen mpona makambo ya papa elinziza atindi biso audio nayebi te atindela mpe ya bapeli atindelanga miso kozoloba mutu moko fozala mpena clair wana aza bazobenga ye la bouche autorisée de Dieu mama Anne Mulongo mingi ba critiquer ye ne bazoyeba ete nanguna yebisa bino na mabele oyo nazotuna question boyebisanga prophétesse nini prophète nini na mabele oyo azoloba minoko nyonso ya mokili mobimba ti langue oyo eza na likolo azoloba prophète nini oyo na mabele oyo azobeta tour na jardin d'Éden azobeta tour na le commencement du monde azomona ndenge makambo ezali boyebisa ngai bino bozoyeba bato te bozoyeba mama wana te mama wana azali oyo abandaki mokili Eve
oyo nzambe asalaki Adam na Eve. Jésus ye moko azalaki Adam ametie Eve ye moko me mama na fa zonga aya kokokisa lolaka ya péché asalaki. Toza na ba information, toza na ba audio, toza na ba video oyo mama oyo aye kosenga pardon na mabe asalaki ne bandela mokili aye wana yona bozomona mama molongo mais soki asenga ne pardon aye kosenga pardon oyo asalaki ne bandela mokili oyo péché ezalaki komi boyebi yango na jardin d'Éden. C'est ça là, c'est ça là. Msala Yesu Masiya asala ni kulusu ya olimbisa ba péché nyonso oyo yango na fo ye azala po azala kata liso mwana biye fo azala po ayeni biso repentance aye Yesu azongi na mabele po to fukama to sala repentance biso nyonso na yebisa bino tolingi to retarder libération ya Congo te. Il faut to sala repentance po makila ya Yesu to saboter yango mingi. To saboter makila ya Yesu parce que Yesu alobi depuis nazala na bino nalo bosukola bilamba na bino te. Elingo loba teke soko ndimi Yesu atoza pécheur obiki na yo. Non, soko ndimi Yesu alengelo lisumu d'origine oyo botamaki nango. Mais Yesu ko il faut zonga par l'esprit de renouvellement. Soko tokena na Psaume 32, Psaume 32 8 nzamba zoloba okolanda ba instruction na kopesa yo lisu na ekotala yo na kobanda pe ko veiller na yo ko conseiller yo po olanda o na ko yebisa yo elingo ba teke soki osukwami na makila ya Yesu oui soko sukwami na makila ya Yesu eza lokola ba sukolo na mai okomi propre mais soko ko nyata salite donc raison na sosute kaka po sukolaki soko okoko simba babiloko mabe salite ko yo. Alors, donc, ce que nous avons conseillé, pour saliter, on est contre la bisoté. Pour continuer, qu'on soit toujours frais. Donc, il faut makila ya Yesu, présence ya makila ya Yesu. Il faut que nous allons na kati na biso. Pour biso, to botami na makila ya Nzambe. Nzambe zana makila misato. Azana makila ya couleur blanc, noir et rouge. Mais biso to salami na makila ya rouge. Wana mazo bisabino, ba secret ya M3. Oh, bato ba ebite. Osamona. Alors, sikoyo, biso talo toza la makila ya Nzambe na au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais il faut tout le monde la hypocrisie, tout le monde la caractère, méchanceté, yamabe. Mais yo ozoloba au nom de Jésus, mais on lokaka batu, olingi batu te, olingi oyo bazana yo pembeni te. Bongo makila wana eko continue ko sukola yo ndenge yango na ndeto ye pona ko sala repentance. Ezala ngai moko pona zapela musone, fona sala repentance. Oh, nous sommes à 4 langues. Bon, on a pas un message moko on a autre ko partager. Et ça la repentance nous sous battre bazo salango bien te, bazo salango na hypocrisie. Non na yebisa bino. Batu ebele bazana oyo bazo benga ba semence ya diable. Ba semence ya diable ezowuta na fécondation ya collaboration ya muto azalaki ko vivre na Satan. To na batak na babloka na ba semence wana ekoki ko longwa te soki osali repentance te soki ofukami te po okozana na caractère moko mabe caractère wana elandaka yo osengi pardon ozosenga ba pardon mais caractère wana elandaka yo donc il faut ozonga na muzindo makambo yosalaki ya mabe bakisi ozwaki ya mabe il faut ça la repentance oyo salaki do na koloba ba détail nyonso tout eza ebele ba makambo eza mingi donc il faut okota na muzindo obomaki mwana na yo bo comprendre lo nga na zoloba obomaki bana na yo bo comprendre lo na zoloba osalaki boye oyibaki moto otrishaki boye ona mariage osalaki bo eza ba semence ya Satan ekotikala na yo na pesa exemple ozu fiancé tant ozu fiancé babali ona mote bobandi ko sala ekobo mais tant bozo sala ekobo ezali démoniaque sikoyo démoniaque ekokota la kati na nzoto na bino ekobanda kokola mo ekozala mokolo bino bokokoma ensemble bobando bota ba démon pe bakoli bakobanda menacer vie na bino. Alors voilà nous c'est ça ba semence ya diable yango na faut que ça la repentance na na sala mabe Seigneur limbisa ngai OK para ya mwana Nzambe elinzesa na sala ki boye limbisa ngai na ebisa bino ngai mo na repese exemple na zape na kati na bino parce que na tala musuni mais ngai personnellement soki na kanisi lika mabe na motema nga na koko fuka monalero na Seigneur yo kingai
bato bayoki ngai te omoni ngai nazosala limbisa ngai limbisa nga na makila na yo nalingi nazala exemplaire ya mokili na yo ya liloba na yo c'est ça que je fais et puis j'enseigne ça aussi mais ozoteya bato to ozolakisa face moko eza malamu te vous comprenez ozolakisa face moko malamu te mais ntango yo kopesa mokongo obando sala face lisusu yango na mboka ekufi nde yango na beglise ezokufa beglise ezolumba solo beglise ezolumba solo na kongo awa osomona donc église malamu eza lisusu te parce que nzambe akende kofandaka na babatima te nzambe akendeke kofanda na mitema ya bato mutu nde esengeli azala ndako ya nzambe yango na Jésus alobi na Matthieu 24:14 alobi la bonne nouvelle est que le royaume va propager la bonne nouvelle jusqu'à toute l'extrémité de la terre nalobaka ngo elingi koloba ke c'est le royaume qui propage le message par l'église. L'église c'est toi tu dois te nourrir de la parole donc c'est le royaume qui propage le message et ce n'est pas l'église mutu akoyoka o nzambe azoloba na ye na question mosusu moto nangaki na tozonga na régie tozwa audio wana parce que c'est triste important ba nzambe akolinga nini nzambe azoloba na kati ya mama Anne donc papa elindi azobenga Eve lokola ntape na message wana tokoka na kati lolenge nini mama azoloba pas ko expliquer makambo nyonso tout et bon sima tozonga po to clôturer na mokolo lelo mais eza mama te muto azoloba ezali nzambe muto azoloba na ye yango na nzambe azobenga ye la bouche autorisée nalingi to comprendre nga nazana na ministère oyo nazana 82 ans na ministère oyo nino nakoma ta na 70 ans te mais nazana 82 ans na ministère elingo loba nini donc Jean-Baptiste oyo akufa c'est lui qui parle eli oyo azalaki kolia ezali ye wana azoloba na bino yesu oyo batiaki na kulusu ezali ye mutu azoloba na bino alors nde nangi naloba ke bolingi bomona nga nauta likolo naya na bamiracle bino bokoki kokoma nde nzambe te nzambe asalaka makambo na nzambe aza monotone te nzambe asalaka oyo ye alingi akoko yelo alobaki na koya lokola moyebi te mais aya botama wa bino boyebaka te aza Emmanuel boyebaka te bolingi fa wuta na likolo seko ekoma na mabele esesanga na bomona endenge nini ozomona bon question nanga naloba tozonga ki toyokana ndenge nkolo azoloba na monoko mama Anne donc ezali mama Anne te mutu azoloba azali nzambe nde azoloba na kati na ye yango na nalobaki toza na bavideo ebele boyoka ye ntango azolobaki chinois ntango esprit saint ekitaki na lere ya bapierre baza kozala esprit saint ekitaki oyo 3000 personnes base se convertir pierre atelamaki alobi oyo wana ezoleka wana ezali biso te mais ezali Jésus-Christ de Nazareth. Alors donc Jésus-Christ de Nazareth ye nde moto alobaka na mama Anne c'est ça tolanda ye ebongo toya to clôturer mission na biso mokolo lelo naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nacha yo na mwamba la minute on a 4 à la katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès tout ça on a eu galère à niveau 0. Tout ça là boy. Moi il nazana mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mutio nazana ngo na agence mongo boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa ufuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pendant que là susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, dès qu'il y a des singaï, mais na limité, na lingina mona ki mona beso, poli kambaboye, na monde na ne salamate. Maman, yebi sangaï. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta,
ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à 10 $, 15 $. Donc si vous avez un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Jésus est Seigneur. La maison House of Pop et les Nazaréens TV présentent la princesse de l'éternel, la sœur Tiffany Mokwa, en concert live. Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur Tiffany Mokwa, la princesse de l'éternel. Je vous invite déjà, c'est samedi 24 août à Wana Village Temba. Avec comme invité le frère Paul Bakenda, Maman Godé Bondembe. Nous serons au village Temba avec notre sœur Tiffany. Cette célébration est un concert humanitaire avec l'idée de soutenir les orphelins. Participation 5 $. Justement pour redonner ce sourire à cet enfant qui pleure quelque part, c'est 5 $ seulement. Mais vous êtes pas obligé de vous limiter là, vous pouvez emmener plus que ce que vous possédez. Avec comme thème célébration autour du trône. Kembo, alléluia, Hosanna, na Yahweh lele. Lieu de vente des billets. Église Cité Bethel Centrale, Limité, Première rue, Village Temba, référence rond-point Forescom, Silhouette Télévision et les bureaux de Nazaréens situés sur l'avenue Kassavoubou. Numéro de contact plus 243 89 68 38 025. Merci, que Dieu vous bénisse. Yesu mukonzi mwini mfambi, Yesu mukonzi mubikisi, Yesu mukonzi musikoli, Yesu mukonzi mupetole, Yesu mukonzi nyonso na nyonso, yazali yawe nzambe tata, mozali sinali. Yesu mukonzi mwana na nzambe, Yesu mukonzi mubikisi, Yesu mukonzi musikoli, Yesu mukonzi mupetole, Yesu mukonzi nyonso na nyonso, yazali yawe nzambe tata, mozali sinali kolope na sin, aye kati na biso koyebisa biso ete yazali mokonzi na bakonzi nakati na mokili oyo ya seto sili kovanda. Yesu aye azali koloba kati na biso ete ngai nazali yawe nzambe tata, mozali sina likolo pe na se wa maswamika Emmanuel David maswamika elinzeza ngai naye na mokili oyo ya se pona kosala misala ya tata yawe na bibele, mozali sina likolo na se naye kosala musala oyo ngai nasilaki kosala kasi nasilaki kosilisa yango soki mokete yangwana naye kwa cheve makambo oyo yawe nzambe tata asilaki kotinda ngai na mokili yango naye kosilisa maloba naye oyo asilaki kopesa ngai na mokanda ya Luc chapitre 6 verset 7. Yesu aye alobi ete ngai nazali yawe nzambe tata, mozali sina likolo pe na sin, kasi bato oyo bazali ko yeba wa maswamika Emmanuel David soki mokete ezali pasi mingi kati na bango po ete ngai nazali mokonzi na bakonzi na zali koyebisa bino tango nyonso, kasi bozali koyeba te, bozali kondima te, me nazali koyebisa bino kaka eloko moko oyo esili kotikala kati na ngai, elembo ya masumu
ya masumu yango wana esili kotikala kati na ngai po ete masumu oyo ya mokili mobimba yango wana ezali kosalisa ngai ba raisonnement tango nyonso na motema na ngai yango na ye liboso na bino pona koyebisa bino ete ngai nazali tata na bino nasengi kati na bino repentance kotika mabe kosala malamu yango wana esili kotikala kati na ngai pona ete tango oyo tosili kokoma ezali tango naliseki lisusu soki mokete pona ndenge nazali koyebisa bino na ngonga oyo ezali nde repentance moto na moto asila komi lengela esika ya asili kozala pona ete repentance yangona esiliko ya kati na mokili na ye Yesu masia mwana nzambe wa maswamika Emmanuel David elinzeza maswamika aye kati na mokili oyo pona ko limbisa masumu ya bana na ye oyo ya sile ko sala kati na lolenge na ye yangona azali ko yebisa biso mokolo mwalelo ete bana na ngai pona nini bozali ko yoka maloba na nzambe ya monoko ya wamaswamika Emmanuel David soki mokete pona nini bozali koyoka maloba na nzambe wana ho nazali kotea tango nyoso soki mokete pona ete ngai nazali yawe nzambe tata na ye na mokili o ya seng kasi bino wana bozali koyoka te bino wana bozali kondima te bozali kotelengana tango nyoso koluka basali na nzambe oyo bazali na liloba ya solo kati na minoko na bango soki mokete yangwana wa maswamika Emmanuel David aye kati na no mokolo mwalelo azali koloba kati na bino ete bana na ngai botika mabebo salama lamu pona ete mokili oyo esili ko beba ezali na litomba moko soki mokete ngai yawe nzambe tata na siliko ya kati na mokili pona koyako sukola mokili oyo na silaki ko bebi sang yangwana nazali ko yebisa bino ete tango ngai na silako ya na mokili oyo na yaki na mokili oyo yase etonke Yesu masia mwana nzambe nani oya sileki kozala nani oya sileko yeba ete Yesu masia mwana nzambe akosila kobotama na libumu ya Maria nani oya sileko yeba yango moto moka sileko yeba yango soki mokete yangwana na ye kati na bino nazali ko yebisa bino ete ngai nazali wa maswamika Emmanuel David maswamika elinzeza na ye na mokili oyo pona ko sokola mokili na ngai oyo nasilaki ko bebisa tango ngai nazali koloba ete nani oyo asilaki kozala moto ya liboso na mokili nani oyo azali ko lakisa mosapi na ye pona ete aloba ete zali ngai nazali komona moto te yango na ye lisusu pula inyem fois koyebisa bino ete ngai nazali yawe nzambe tata nasili kosala mokili oyo ezali mokili oyo ya yawe nzambe tata asilaki kosala na lolenge na ye tango ngai nasilaki kosala mokili eloko moko esila kozala na mokili te mokili esila kozala kaka bobele Yesu masia mwana nzambe asila kovanda na kiti na bokonzi tango ya asili komona ete nani oyo akoki koya lisusu na mokili amonaki moye akosala ezali te na lolenge na asile kosala ndenge nini na mayele oyo yawe nzambe tata mozali sana likona se asile ki kopesa ye alobi ete ngai moko nami boma soki na mibomi na sila ko bimisa oyo azali na mopanzi na ngai yangwana na sila ki ko miboma ngai moko yangwana nazali ko mibenga na kombo ya Adam tango Adam asili kolala ye moko asili ko sala mwasi asala kena lolenge na moto ndenge asili ko sala ndenge asili kosala Yesu masia oki mokete me Yesu asili kosala Adam ne na lolenge ya yawe nzambe tata pona ete yawe nzambe tata ezali ye moko Adam asili kolala tango asili kolala asili kozwa mopanzi na ye amisali operation kati na ye asili kobimisa oyo basili kobenga mopanzi na ye ezali Eve wa maswamika yangwana Yesu aye mokolo mwalelo koyebisa bino ete Adam ezali Yesu masia mwana nzambe Eve ezali Yesu masia mwana nzambe pona ete Eve asile kobima na mopanzi ya Adam yangwana wa masomika Emmanuel David azali Adam azali Eve azali Yesu masia mwana nzambe azali Jesus Christ de Nazareth azali nyoso na nyoso azali peye moko mwana oyo basili kobenga libebi mwana na nzambe oyo basili kobenga libebi Lucifer yangwana Yesu aye azali yebisa bino mabombami oyo sile ko bomba matango molai kasi bino wana bozali koyeba te Est-ce que kati na bino na mitema na bino est-ce que boyebaka nani oyo azali Satan
nani oyo azali diable, nani oyo azali Lucifer, nani oyo azali démon. Est-ce que bino boyebi yango? Yango na yeko ebisa bino mokolo mwalelo ete Yesu Masiya mwana Nzambe, ye moko azali Nzambe, ye moko azali Adam, ye moko azali Eve, ye moko azali Lucifer, na nyonso na nyonso. Tango yazali koloba ete ngai nazali tata na bino na nyonso na nyonso. Est-ce que bozali ko discerner yango? Est-ce que bozali ko sosola yango? Yango na yeko ebisa bino mokolo mwalelo. Soki ngai wa masomika Emmanuel David nasilaki komisala ngai moko Satan po ete nasilaki komona ete soki na mibimisi na lolenge ya Yesu Masiya mwana Nzambe na ndenge o nasilaki koya moto moko alingai kondima ngai soki mokete yango na ete nasilaki kosala ngai moko etanke Satan pona ete mokili tango bakomona mitungisami kati na bango bakoya epai ya Yesu Masiya mwana Nzambe pona ete Yesu Masiya mwana Nzambe wa masomika Emmanuel David akoka kolimbisa bango akoka kobikisa bango. Yangwana na lolenge na silai komisala ete nazalaki na tango moke kaka ya komisala Yesu Masiya mwana Nzambe, Yesu Masiya Adam, Yesu Masiya Eve, Yesu Masiya Lucifer. Yangwana tango nyonso na sila koyemba po ete nazalaki grand chanteur na mboka oyo na sila kozala na lola kuna na likolo kasi likolo ezalaki oyo bozali ko kanisali likolo soki mokete likolo ezalaki kaka esika oyo ngai na siliko vanda na mboka oyo basiliko benga RDC Congo wa masomika Emmanuel David Eli Nzeza yangwana ye mukolo mwalelo ko yebisa bino oyo ngai nasile kozala ngo kati na motema na ngai yango nazali ko yebisa bino ete tango nyoso nazali ko yebisa bino ko bondela kotika mabe ko sala malamu kotika mabe ko sala malamu kasi bino wana bozali kotika mabete bozali ko sala pe malamu te bino wana tango nyoso bozali kaka na mabe kasi tango nini o bino boko sala malamu pona ete Yawe Nzambe tata na bino wa maswamika Emmanuel David Eli Nzeza maswamika asepela kati na bino kasi moko azali ko yeba yango te yango na eli bosona bino pona ko yebisa bino ete miséricorde yango na siliko ya kati na mokili nango oyo moto na moto amilengela esika zali pona ete tango ezali malamu soki mokete tango Noé asilaki ko boma mokili nani wa asilaki ko yeba ete bato eko naviguer nani wa asilaki ko yeba bato nyoso basilaki ko tonda na ambiance Yesu azali ko teya boya kokota na bato kasi bato bazalaki te na tango oyo wa masomika Emmanuel David azali ko ganga boya kokota na bato kasi pe moto azali ten yangana Yesu alobiete e komi na tango ya suka na ebisaka bino ete na makomi na tango na Noé yangona pe kozala na tango oyo yangona tango yango oyo esili kokoka bana na ngai bozala na mayele botika mabe bosala malamu nazali ko ganga na ba video na internet partout nazali koloba na monoko ya la bouche autorisée nazali koloba nazali koteya nazali koganga bozali koyokate bana na ngai nazali kosenga bino bolimbisi attention, le temps est mauvais mes enfants, écoutez cette parole qui sort dans la bouche autorisée, ça c'est la dernière et c'est la première fois que je vous parle de cela. Repentez-vous car le temps est mauvais pour les uns et pour les autres. Écoutez ce que l'Éternel Dieu dit, laissez le mal, faites le bien, c'est le moment est là maintenant, ça c'est la dernière chance que l'Éternel Dieu Wamasomika Emmanuel David il vous donne, car ça sera trop tard pour les uns et pour les autres. La repentance, la République congolaise, la repentance, le monde entier, la repentance, partout là vous êtes, la repentance, repentez-vous mes enfants, repentez-vous, je vous demande pardon, repentez-vous, faites le bien, laisse le mal, le moment est là, le moment est proche. J'écris comme David, il criait, j'écris comme Jean-Baptiste, il criait, j'écris comme Noé, il criait, aujourd'hui j'écris aussi moi, Wamasomika Emmanuel David. Et alors, mes enfants, écoutez, ayez pitié de vos vies, ne restez pas comme vous êtes, changez-vous les mentalités, car les mentalités est mauvais dans le pays RDC Congo. Si vous souffrez, c'est votre faute. Car moi, je suis venu, ça fait des années, ici sur cette terre, et des mois, ici sur cette terre, au royaume Congo, RDC, personne ne voit Wamasomika Emmanuel David Eli Nzeza. Personne ne voit Wamasomika Emmanuel David Eli Nzeza. Personne ne voit Wamasomika Emmanuel David Eli Nzeza. Maswamika, ici sur cette terre, vous êtes là seulement
pour faire vos ambiances que vous faites là. Mais vous ne comprenez pas qui est réellement Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous avez cru que l'Éternel Dieu viendra comme il est venu? Mais je vous dis, c'est moi qui est venu, car je suis le Père, j'ai fait ce que je vais. Personne ne va me dire pourquoi tu es venu comme tu es venu en chair. Et vous avez déjà vu l'Esprit? Est-ce que l'Esprit est descendu sur terre? Ou bien c'est toujours une personne qui descend sur terre? Quand Jésus-Christ de Nazareth est venu, Wamaswamika Emmanuel David, Elinzeza Maswamika, est-ce que vous avez vu l'Esprit ou vous avez vu l'enfant qui était né? C'est pour cela que je vous dis aujourd'hui, repentez-vous, 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 car le temps est mauvais. Mes enfants, la repentance que je vous demande, aujourd'hui c'est la repentance que je vous demande. Repentez-vous, 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 le temps est mauvais, mes enfants, car celui qui restera, il va souffrir, il va souffrir. Vous ne connaissez pas la souffrance qui est dans le mort. Vous ne connaissez pas la souffrance qui est dans le mort. Et vous ne connaissez pas la souffrance qui est dans le mort. Si tu es mort sans Jésus-Christ en toi, c'est vraiment un problème là. Je ne peux même pas vous expliquer, car c'est moi-même, je suis le Père. Je sais quoi je fais et je sais qui ici sur cette terre. C'est pour cela que je vous dis, repentez-vous, mes enfants, ne craignez rien, repentez-vous. Je vous demande tout simplement la repentance, que vos cœurs viennent à Jésus-Christ de Nazareth, Wamaswamika Emmanuel et David, car c'est moi le Père Céleste. Je vous ai dit dans la parole de Dieu que je reviendrai avec un autre nom. Le nom que je suis venu avec ça, c'est Wamaswamika, Maswamika, Emmanuel et David. Elinzeza. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Tant que je me suis caché, mais maintenant je me cache plus, car le moment est venu pour que la libération soit totale dans les nations entières. Je ne suis pas venu libérer que le Congo, mais je suis venu libérer toute la nation entière, car toute la nation, ça m'appartient. Que ce soit les noirs, que ce soit les blancs, que ce soit les rouges, que ce soit les sortes de tribus ou les sortes de couleurs, c'est moi qui les a créés. C'est pour cela que je suis venu libérer ma nation. En première position, RDC Congo, là où je suis né, c'est mon pays natal. C'est la nation congolaise. Mes enfants congolaises, ouvrez vos oreilles. Écoutez, aujourd'hui, je parle pour la nation entière. Je suis venu pour libérer cette nation. Quelle la nation qui était détruite avec les blancs qui sont venus voler toute la richesse de notre pays. Mais aujourd'hui, je vous dis, la richesse de notre pays, que personne les a volés, car toute la richesse est là. Moi, Wamaswamika, je suis M3, je suis M3, je suis M3. Je vous dis aujourd'hui, il y a dans M3, il y a des choses qui sont cachées. Ces choses-là, ça s'appelle la Métrumine 3. Aujourd'hui, je suis venu vous dire ces secrets, car je vais vous dire ce qui va se passer dans cette nation. Il y aura des choses terribles qui vont se passer dans cette nation. Et dans cette nation, il y aura toute la terre. Viendront manger au Congo, RDC, Royaume Congo, la terre sainte. Je vous dis, toute la terre, ils viendront prosterner au Congo, RDC. Aujourd'hui, je vous dis, moi, votre Jésus-Christ de Nazareth, Wamaswamika Emmanuel David, Maswamika Elinzeza, je suis venu libérer cette nation. Je suis venu libérer cette nation. Je suis venu libérer cette nation. Ouvrez vos oreilles. Écoutez ce que la bouche de l'Éternel vous dit aujourd'hui. Car la bouche de l'Éternel, c'est la mère du monde. C'est Ève. C'est lui. C'est Ève. C'est lui, Ève. Et je vous dis ceci, il faut la respecter. Quand il parle de la parole de Dieu, ce n'est pas elle qui parle, c'est Wamaswamika Emmanuel David, Elinzeza Maswamika qui parle dans sa bouche, car c'est la maman du monde. Il faut la respecter. Cette maman, c'est elle qui était Ève dans l'ancien temps. Et maintenant, elle est là, Anne Mulongo, Wamaswamika, Emmanuel, David, Ève, Wamaswamika. C'est pour cela que je vous dis ces noms-là, pour que vous puissiez les comprendre. Et ce qui était à l'ancien, c'est ça qui est venu ici, sur cette, là où nous vivons maintenant. Wamaswamika, Emmanuel, David, Maswamika, Elinzeza, c'est le Père de l'éternité. Adam. Ève,
c'est la maman du monde. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Ne craignez rien, car je suis là avec toi. Et je suis là avec vous. Ne craignez rien du tout dans vos cœurs, dans vos âmes et dans vos esprits. Tout ce qui va se passer maintenant sur cette terre, c'est des choses qui étaient avant. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il y avait Adam, il y avait Ève, il y avait tout. Et c'est ça qui va se reproduire ici sur cette terre. Et à ce moment-là, nous resterons ensemble. Que je vous dirai la vérité, rien que la vérité. Comment est-ce que je me suis faite moi-même? Comment est-ce que j'ai créé le ciel et la terre? Comment est-ce que je me suis Adam? Comment est-ce que je me suis Ève? Comment est-ce que je suis ange? Comment est-ce que je suis le prophète des prophètes que vous voyez ici sur cette terre? Que ce soit Moïse, que ce soit Noé, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Élie, que ce soit David, que ce soit tous les prophètes que vous connaissez dans la Bible, c'est moi, Wamaswamika Emmanuel David, que je me suis transformé à ces gens-là. Alors c'est moi-même. Et aujourd'hui, il y a des gens aussi qui sont venus ici sur cette terre que vous ne connaissez pas. Car je vous dis les noms comme Moulongo, Fuemo, on l'appelle FM, comme Bakana, Papa Bakana, qui est au Congo Brazzaville, c'est lui aussi qui est Wamaswamika Emmanuel David. MF Wamaswamika Emmanuel David Moulongo Fuemo, c'est lui aussi, c'est un ange. Wamaswamika, c'est un ange. Bakana, c'est un ange. Et tout le monde, c'est des anges. Car je fais cela pour que vous puissiez comprendre. Quand nous étions dans les montagnes de Sinaï, il y avait 3 tentes. Et dans les 3 tentes là, c'était les noms que je vous ai cités. C'était Bakana Wamaswamika et c'était Moulongo Fuemo MF Wamaswamika et moi-même le père Wamaswamika Elinsesa. C'est pour cela que je vous dis ces 3 noms-là. C'est ça que je vous dis, rien que la vérité. Dieu sait ce qu'il fait et Dieu sait ce qu'il fait. Il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, je vous dis cela et écoutez, la bouche autorisée, c'est la maman du monde. Personne ne l'enlèvera cela, car c'est elle, Ève, qui vous a mis tous au monde. C'est elle, la maman du monde. Aujourd'hui, je viens vous parler de cela pour comprendre, pour la respecter, même si vous la voyez pas, mais un jour, vous la voyerez. Ici, sur cette terre, dans cette nation congolaise. C'est votre maman, il faut la respecter. Elle est là pour vous. Si vous avez des problèmes, quoi que ce soit, vous pouvez l'appeler dans son numéro. Il vous répondra, il vous parlera les choses de Wamaswamika Emmanuel David. Car c'est elle qui me connaît plus que tout le monde ici sur cette terre. Personne me connaît que elle me connaît depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Là où elle est, elle sait. Et moi, je vous parle Wamaswamika Emmanuel David Maswamika. Je sais ce que je dis et je sais ce que je parle. Car nous sommes dans ce monde-là, tout a changé. Nous sommes venus en chair et on restera en chair. En esprit, c'est l'esprit. En chair, c'est en chair. Mais les choses sont changées en chair. Mais on est pareil en esprit comme on était avant dans les jardins d'Éden. C'est ça que je vous dis aujourd'hui. Mes enfants, il faut écouter et comprendre ce que je dis. Celle ou celui qui va murmurer, tant pis pour elle, tant pis pour sa famille. Que celui qui cherchera la malédiction dans sa famille, je vous dis, il va assurer tout seul. Moi, je ne resterai plus là pour vous. Car ça fait longtemps que je vous dis, et ça fait longtemps que je vous parle de cela. Et aujourd'hui, je suis venu que pour la repentance. Repentez-vous, mes enfants. Le temps est mauvais pour la nation entière. Que ce soit les Noirs, que ce soit les Blancs, que ce soit les Chinois, que ce soit toutes les races ici sur cette terre. Les races, c'est Wamaswamika Emmanuel David Maswamika Elinsesa que vous voyez aujourd'hui ici sur cette terre dans les nations congolaises. Mais les hommes de Dieu, ils m'ont pas vu. Quel est vous? Les hommes de Dieu, est-ce que vous êtes vraiment les hommes de Dieu que Wamaswamika Emmanuel David a fait?
Ou vous êtes les hommes de Dieu, je ne sais pas quoi dire. Car l'éternel Dieu est là sur cette terre, dans la nationalité congolaise. Mais aucun homme de Dieu qui voit cet homme qui est venu éclairer la nation. C'est dommage, les hommes de Dieu. Vous êtes là pour remplir vos ventres, et remplir vos femmes, et remplir vos familles. Et vous, les politiciens, vous avez abîmé ma nation. Aujourd'hui, vous allez les subir. Et vous allez voir ce qui va arriver en vous. Il y aura une grande inondation, mais personne ne le verra. Il y aura des insectes qui vont remplir la terre, mais personne ne va les voir. Car tout cela, ça sera un esprit. Il n'y aura que de morts, et de morts, et de morts. Celui qui ne croira pas à ce Dieu-là, que je vous dis aujourd'hui, Wamaswamika Emmanuel David Maswamika Elinzeza, il subira ce qui va subir. C'est pour cela que je suis venu vous dire ceci. Je sonne la trompette, la repentance, la repentance, la repentance. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Wamaswamika Emmanuel David Maswamika Eli Nzeza, l'homme du jour, l'homme du moment. C'est moi qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Si cette terre, Wamaswamika, Emmanuel Davidi, Maswamika, Elinseza, que Dieu vous bénisse. À bon attendeur, Sali, celui qui écoutera cette parole, qui met en pratique. Celui qui n'écoutera pas cette parole, que Dieu les garde, que Dieu les bénisse. Je sais, tout le monde, ils n'ont pas de portable. Je sais, tout le monde, ils n'ont pas de moyens pour écouter ces messages. Mais l'Éternel Dieu sait et l'Éternel Dieu connaît qui est qui. Que Dieu vous bénisse. À bon attendeur. Salut, Wamaswamika Emmanuel David Elinzeza qui est venu parler dans la bouche autorisée, car c'est elle, moi, Wamaswamika Emmanuel David, car l'esprit n'a pas de sexe. C'est que je vous dis aujourd'hui, l'esprit n'a pas de sexe. Il peut être une femme, il peut être un homme, il peut être un enfant. Que Dieu sait ce qu'il fait. C'est lui qui est le Père de l'éternité ici sur cette terre. Et tout ce que je vous ai promis, bientôt, ça se manifestera sur cette terre. À bon attendeur, Sali. Moi, Wamaswamika Emmanuel David, Eli Nzeza, l'homme du jour, l'homme du moment. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, Hosanna, 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 les plus hauts des cieux. Que Dieu vous bénisse tous, mes enfants. Je vous aime beaucoup. Merci, papa, pour tout ce que tu viens nous dire. Mes enfants, moi, je suis la maman du monde. Tout ce que le Père de l'éternité vient de vous dire, je vous dis tout simplement, ayez pitié de votre papa, car il a beaucoup crié, il a beaucoup parlé, il a beaucoup dit, il a beaucoup prêché. Aujourd'hui, mettez ce qu'il dit en pratique. Mettez cela en pratique. Ne craignez rien. Venez en Jésus, Wamaswamika Emmanuel David Maswamika, et que vous serez sauvés. Car le moment est très très mauvais pour les uns et pour les autres. Si vous voulez que nous tous, nous puissions entrer dans le bateau, c'est le moment de repentir. Repentez-vous, c'est simplement le pardon, c'est ça qu'on appelle la repentance. Que Dieu vous bénisse. Moi, la maman du monde, Eve Wamaswamika, MF Mulongo, Anne. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde. Amen. Bana ya Canada. Toye koyebisa bino sango ya kitoko na kati ya Calgary. Couple Kibala oyo bautaki Londres na bokasi ya le grand producteur Blaise Mangindu Remangola baza ko se produire na Calgary le 28 samedi le 28 oyo septembre. Samedi le 28 septembre de 17h Tito Kolemba. Bakozala bongo accompagné na groupe ya frère Micho Mundos pona ko yembela nzambe. Boya samedi oyo le 28 septembre de 17h Tito Kolemba. To yembela nzambe, to betela nzambe milolo. Na Calgary eko yinda mabe. Boya bino nyoso tu bozalaka na Québec. Bino nyoso tu bofanda na Canada, de partout. Bozalaka soki wapi. Toya na Calgary pona kokumisa nzambe elongo na couple Kibala oyo bakozala accompagner na frère Micho Mundos na groupe na Emodumba. Eko yinda mabe na kutu na uzala. Jésus est Seigneur.
La maison House of Pop et les Nazaréens TV présentent la princesse de l'éternel, la sœur Tiffany Mokwa, en concert live. Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur Tiffany Mokwa, la princesse de l'éternel. Je vous invite déjà, c'est samedi 24 août à Wana Village Temba. Avec comme invité le frère Paul Bakenda, Maman Godé Bondembe. Nous serons au village Temba avec notre sœur Tiffany. Cette célébration est un concert humanitaire avec l'idée de soutenir les orphelins. Participation $5. Justement pour redonner ce sourire à cet enfant qui pleure quelque part, c'est $5 seulement. Mais vous êtes pas obligé de vous limiter là, vous pouvez emmener plus que ce que vous possédez. Avec comme thème célébration autour du trône. Alléluia. Hosanna, na Yahweh lele. Lieu de vente des billets. Église Cité Bethel Centrale, Limité, Première rue, Village Temba, référence rond-point, Forescom, Silhouette Télévision et les bureaux de Nazaréens situés sur l'avenue Kassavoum. Numéro de contact plus 243 89 68 38 025. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Toujours kitabo lundi n'engeni maman Nkola lobi katinae. Vraiment, no comment. Nous sommes avec l'homme de Dieu, Papa Elinzeza Wamaswamika. Papa, tout lundi n'engeni Nkola lobi peuple nae. Pe na kachanto kine Nkola zolbete. Mabota neso bayoka yango. Ba WhatsApp, ba Facebook, partout. Donc, nous sommes tout à joie. Message où tout lundi, puis surtout, les Cambouya robeta sanctification, c'était pour nous bétiquer, tout bas se sanctifier, bah ni péto la main. Papa l'indiza, tant au qui m'a camboyo, tant au talakanis, n'a m'coussé, au colobéba, n'a zambini par rapport à message. Par rapport à message, Nzambe aza amour, et local bosso tolo bayangona, asala qui peut mokili, na bolingo. Esengeli pe biso to yamba Nzambe na bolingo. Yango na bolingo Nzambe weleli biso eza repentance. Nzambe azali se. Nzambe ko sangana na salitete. Yango na tout ça la repentance pour toujours libération na biso. Pour Nzambe pa moni batu mususu bayambi nano lilobo te, bayoki yango nano te. Mais Nzambe zo retarder libération pour batu belé nano bayoki yango te. Alors ce que possible un message botindika yango ekende mokili mema atana mindele bako yoka lingala wana bo traduire bango na lingala bokota na ba vidéo eza na ba vidéo pe mama na lobina ki chinois alobina ki swahili alobina minyoko nyoso mokili mobimba bo yoka bonne nouvelle wana ngai moko pesela lobi pendant 11 ans oyo na lobi trop mais bo yoki ngate yango na nde message na biso zali Congo libération na ye eza ya solo parole na pesa bino espoir oyo Nzamba yebisi biso alobi à partir de maintenant bako benga kabiso lisusu Zaïrois congolais te boyoka nga malamu bako benga kabiso lisusu Zaïrois congolais te bako banda ko benga kabiso toza ba israélite biso toza Israël ba Kazarien oyo bazwa kombo ya Israël ils vont venir s'agenouiller devant vous pour basenga bido pardon nenge ekomami na Apocalypse 3 9. Mais biso à partir de maintenant, bon le bagasusu bazaïrois ba congolais te, tozali royaume Congo, mais nous sommes des Israélites. Bouye bakango bien lelo oyo déjà ba Israël. Bosa ko yeba eloko Nzambe ayo ko sala na Congo te, pour bosa ko comprendre te, botu na Nzambe même Matthieu 3, M3, et ngolo banini, botu na Nzambe yebisa bino. Bon, et ça la question mo rotam so bokolo ba pona nini ozola ta bétoile otambola na étoile zambu to ba ya ba loji banini na yebisa bino bokende na Esaïe 11 na verset 1 ou 2 Nzambe atangi 6 esprits oyo ekorégner na moment oya Israël eyekobotama lisusu alobi esprit wana ekofanda na nzoto ya roi oyo Nzambe aponi donc na David oyo aye esprit wana ekofanda na ye en ce qui concerne l'esprit de la sagesse, l'esprit de conseil,
l'esprit de force ezali 6 esprits tokokotanga yango na Bible ezosala nombre 6 soki toke na création ezosala 6 jours nzambe asalaki mokili soki totali na royauté ya David oyo ekiti na Congo eye na loi eye na 6 déclarations. Cette déclaration est l'éternité de Dieu. Le Dieu est éternel. Et na 6 points au bozomona. Étoile oyo ezali 6 points. Eza 6. Donc 6 points ezali le commencement et la fin. Donc ezali alpha et l'oméga. Nzamba sali mokili na 6 jours à peine na 7e jour. Mais mokili ya sika et hier à partir de la 2e semaine oyo Satan kwesaki mokili Jésus-Christ a hier avant 6e jour ekoka Jésus-Christ a ekokata mutu ya Satan yango na tozokota na millénium. Donc tout ça fait 6 jours comme 6000 ans. Donc 6 points wana eza sur l'éternité de Dieu yango bozomona étoile de David. Nzamba promet pendant nini bezo kofinga drapeau ya Israël wana ya bakazaria wana te po bino ba congolais bozana ba semence ya mabe na mitema na bino à partir de maintenant oyo akondi ba kombo ya wamasomika te ayebaka côté na gauche nazo ebisa bino. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Tous un numéro papa au perception numéro vraiment tout comme na suka papa numéro na ba yone so ba kolinga ko sula na numéro na ezali 084 68 67 67 1 plus 243 84 68 67 67 1 Nasuka 1. Voilà, merci, c'était l'homme de Dieu, le prophète Elie Nzeza, le roi divin, le libérateur du Congo, de l'Afrique, du peuple de Dieu, qui était avec nous sur ce plateau. Nous étions vraiment bénis et nous croyons que cela est réciproque. Vraiment, s'il y a des questions, s'il y a d'autres choses à rajouter, essayez un peu d'appeler l'homme de Dieu si le Seigneur vous inspire aussi. C'est ça, donc papa Elie a forcé vraiment batouté. Donc, singi na batbo qui ne koutuna nkolo. Soko tuni nkolo, kola lobelio, obengiye. Vraiment, c'est un peu ça. Bato ba expérimenter, bolandi audio, to longolite, to ba kisite, ils ont un message, biso to komisikak. Mais bayo bazali na molimo nkolo boku tabo kita mabono na sebutu na nzambe. Kolo alo belabino. Vraiment, je connais l'homme de Dieu depuis 2013. Donc, j'ai fait des voyages pour na ko kendo koyo kamaka mon kola loba na kati na ministère na ye. Lelo la kaka koyaka mais aye vraiment makamwa nowe pezalaka boya makamwa nowe babi ke to masuwa batu boya to tonga to kota batu bazobetaka bakara kino no watongaki akotisi bana na ye mwasi ya bana na ye na banyama bakota kina kati akangi masuwa mbule bandi ba batikala ki banda batikali. Si le Seigneur te parle sur l'homme de Dieu, pour l'homme de Dieu, sur sa vie et sa mission, vraiment n'hésitez pas. Kutana Pebengae Bosolola. Papa, merci. On dit qui invitation à Bisson. Vraiment, nous étions bénis. Concert le 24 août. Appelez, soutenez les orphelins. Somba Bakaye, Somba Babik, Nayo, Sokola Simbio. Vraiment pour que tout que nous continuons parce que nous allons prester 2 concerts. Concert à Albosoza ou dans un village Temba. Papa, il y a Kozarat. Oui, na Ozanga te poto wako. Yo, si yo za bébé na bisoti. Bébé, est-ce que papa tika bébé? Ozo mona na ngina robelo moko donc ele nga sikoyo. Na ngina bisana ba homme de Dieu nyoso wa Congo, Afrique na nga bino mingi, même le peuple congolais, Israël na nga bino mingi ata ba nga te. Na ngina pesa bino ka message ke na nga bino. Mais le moko na message na ngina bakisa na peuple congolais tout entier. Au moniteur on a yaki nzambe atindaki na la bouche autorisée à parler na 6 personnes wana ezala sous langage ya kolakisa l'étoile de David. Ozomona 6 points ezo continuer. La bouche autorisée en mulongo a pasololaki na 6 hommes de Dieu. Mais na 6 hommes de Dieu wana kaka moko ayaki kosepelisa nzambe. Mama Tiffany. Merci. On appelle ça félicitations. Mais ça peut être trop tard. Nzambaza miséricorde. Nzambaza nzambe mawa. Asa fongoli ba porte. Oya lingi aya kotala mwana ya nzambe.
oyo alingi aya komonana na mwana nzambe akosepela lola pe efungwami mpo na ye yango na lobi na bapropagande nyonso bino bahomme de Dieu bosala nazokritike bino te nafingi bino te je vous aime beaucoup parce que bozala bakolege na ngai na bapublicité nyonso bosalaki na barayonnement nyonso bopresentaki na mabele na présence ya bapeuple congolais depuis nga na ye boyebisa ngai oyo na bino oyo bino boyebi apart ngai aza wapi David moko akoyaka lisusu te le roi divin akoyaka lisusu te oyo bolobi roi divin afandaka soki na bakongo soki aza oyo ayebi kazali roi divin atelama aloba bokozwa lisusu bandoto te c'est moi qui le donne bokozwa lisusu bandoto te mpo naza na kati ya papa na ngai po bino bosali mosala eza malamu te bokozwa lisusu bandoto ya ba oin de Dieu te c'est fini. Merci, c'était le message du papa. Que le Seigneur vous bénisse le 24 août au village Temba avec nos invités spéciaux, la sœur Trina Fukiaou, Maman Godebondembe, frère Paul Bakinda, le pasteur David Junior. Nous serons là au village Temba. Merci pour ceux-là qui seront ici à Kinshasa, qui vont participer à la concert où vous êtes le bienvenu. Ceux qui aux alliés dans la vacances, benga bisoto po ebinde komoka zala galbanda azaliawa benga bisopo na azwa invitation aya na concert wana. Quant à moi je vous aime beaucoup et c'est mon ange kozato sangala mkolo wana et puis na banda kolobake deuxième concert la sœur Tiffany akobeta en face ya borfelin kozala ka ngana borfelin boyi ndenge na otala bino boyi na kovanda la bango na yembi tole tobini et puis na remettre bango biloko. Si le Seigneur a touché yo benga biso tinda kaye bik na yo elamba na yo lipapa na yo. Quant à moi je vous aime beaucoup. Ciao ciao. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Achayo na mwamba. Na minito na kata pena katikata saga fufu. Oui. Alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça, là, oui. Moi, je suis un bon vraiment mingité. Mais je suis un bon moi, je suis un agence Nazareth. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti bon pour partir à Porto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Porto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareth ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Tosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareth, vous allez la Congo ici. Julia, vous avez un qui a foufou. Eh, y'a modé, vous avez dit qu'on a foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Jésus est Seigneur.
La maison House of Pop et les Nazaréens TV présentent la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokoa, en concert live. Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel. Je vous invite déjà ce samedi 24 août à Wana Village Temba avec comme invité le frère Paul Bakenda, Maman Godé Bondembe. Nous serons au village Temba avec notre sœur Tiffany. Cette célébration est un concert humanitaire avec l'idée de soutenir les orphelins. Participation $5. Justement pour redonner ce sourire à cet enfant qui pleure quelque part, c'est $5 seulement. Mais vous êtes pas obligé de vous limiter là, vous pouvez emmener plus que ce que vous possédez. Avec comme thème célébration autour du trône. Kembo, alléluia. Hosanna, na Yahweh lele. Lieu de vente des billets. Église Cité Bethel Centrale, Limité, Première Rue, Village Temba, référence rond-point, Forescom, Silhouette Télévision et les bureaux de Nazaréens situés sur l'avenue Kassavoubou. Numéro de contact plus 243 89 68 38 025. Merci, que Dieu vous bénisse. Abongwani pede boa wangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi Sobe